Émission ni na saela na loba mabwata. Ndena lobe la mamba fali bala kisango. Banga bala basaba preuve biso to loba ba preuve ndeni. Eloko kwa gel chose mukuse na mutu ya munene mo sakosa mutu munene ndengwa ta. Luka oswana kanano na mutu o asundwela o charge. Mobali na yo acha oze masundwela na charge ya mwana otia ekimia o déranger kasiko mibala bato. Avocat. Aba ba derrière yo. Avocat keba na yo. Na kebiso na ki avocat na okende ba chao na yo za avocat ya lipa. Nga ba avocat na nga ba lataka toje. Alaba ki ba na poto na on s'adresser na bibi. Oyo azongo mabeso ngo mabena ndenge na ye. Bibi afingi bana na nga afingi babia. Bibi asana mwana ya kizengi. Aofinga mutu akota deja mabele. Nga na yo. Nani a perdre na temps yo. Nga sina lela pota na nge koma okauka. Pota na nge kauki 4 ans. Tana okende suna leli mukeso e kauka. Le fait nazo tangsama ya miso e cicatriser pota na nga ya babia. Mais yo, ya mwana ya mwasi ya kizengi. Ba ola lelo ye na tante zoba zoba ba otia ba zemi zoba zoba po aza zoba. Na yebi kuna comprendre tani ditia benga na yo. Mobali na benga na yo po bota mwana ya kizengi. Leke na bongo ba tosukisa kabino ndengo wana. Ngana mwana maître tosukisa kabino bongo. Biso to bana chabwa. Omoni biso ba papa na zo sukisa kabino bongo. Omoni ba sukisi yo. Film te libala te otelenga ni komo na aka na munoko. Komo na ngana munoko na tango nga moi j'ai 4 enfants. Muto azotinda bango baloba biloko wana Karine atambola na nzelati. Ba biso to finga to boite. Leader azotinda bino wana Karine atambola na nzela aza na liberté. Asa l'émission na balabala total ye. Alda Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbuna Film avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez la bonne cata avec des bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna Film avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est... Bonjour à vous mes internautes, bienvenue sur Film News, des Ken Penapito Palais. En tout cas c'est bien mal Laura Chou de la presse congolaise. Quand il est vous informer c'est notre devoir. En tout cas l'autre on a information autrement quand il est dans le bac sur Film News. En tout cas abonnez-vous massivement sur Film News. Taka avec un site mon béton qui a qui actualité totalement voilà pour nous servir bino pour nous divertir bino pour nous informer bino internautes. Mes invités d'aujourd'hui il s'agit de Ken Piana et Manick de John, mais avant n'a pas ça invité dans la parole. Je dis bonjour à Willy Mouché, Nicole Amboka, papa social. Bonjour à Rocard Miezi, le mignon de Toulouse. Donc, Babi, le jeune boss. Otokati Nabasachi. Donc, Rocard Miezi de Milouz. Maurice Diane Juif Noir. En tout cas, on est ensemble. Hein. Sans oublier Sœur Pauline Lumumba, Angèle Moussoued Makizemi. En tout cas, on est ensemble. Honneur à la femme. Manick d'abord. Manick de John, bonjour. Bonjour Loach. Santé, ça va par la grâce de Dieu. Bonjour Ken. Ouais, bonjour Laura Chou. En tout cas, bonjour la maintenant tout le en tout cas, très heureuse de recevoir pour vous Ken Piana et Manick de John na plateau dans on va parler de tout et de rien. Alors Manick de John tout le monde va voice moto bandana directement et aussi circuler, mais moi je me pose des questions aussi. Est-ce que cause à muta imiter voix à papa chez il faut qu'on se le dise parce que ma voice est pendant déjà partout tout le monde attend ba tu son pe na ba WhatsApp pa et cause on a muta monter à imiter voix papa chez o azo gang et la fan na Manick de John moi un mois à propos de la voice. So leader a mal entouré, mutu comme un bon. Un leader qui est mal entouré.
leader il faut azala bien entouré bafan nde moto akomisaka moto na top fan nde moto asalaka moto fan nde akomaka mwasi ya musicien ozo comprendre fan nde moto asombaka disque fan nde moto ata akenda na youtube aklike mpo yo ozwa mwa 1 euro ntango yo koma ogangela bafan mpo azoreproche yo te azosenga yo kaka boloba bamoyen nini bazosenga kutu loba bamoyen oyo bakokosala mpo album ebima yo bandini okofinga ye obandi kogangela ye seke lider moto ebebi ngai akenda à droite au but kasho ezalaka ya moko pavien ezalaka ya nef ken na baprincipe na ye nga mpe na oyanga même si teza après ya ken nayebi kelobai na nga oyo te kosible te tembe lider amala ntoka parce que olie bakipe makambo ezosi lider azosambwa aza na baattaché de presse ye soki fali asambwa na mboko fali so meki tobima kobanga te tobima lider na biso alobaka te soki omoni lider aosala ti émission ya internet c'est ka mal entouré ozo comprendre c'est qu'à ça mal entouré. On reçoit des ordres, des consignes, non internet, je ne parle pas. Allô, sous les Benken, des John Boyanantala, stratégie ça boisa. Biso moto fanda bato ba lo ba trop hein. Ora ezana magam suto benga sous les bobo manga me sous les pardon na obomate. Na okokate on est matinga mafuta. Au monde répondre benye. Voilà, on a gardé au nom Manic de John, donc on continue quand on a le Kambaba Voice. Moi, je me posais des questions hier déjà, Voice sur WhatsApp. Je me posais des questions, est-ce que, et cause à Mouta imité Papa Chéri, ou est cause avant Papa Chéri à solo? Parce que, moi, dans le cas, en tout cas, Papa Chéri, bon, je ne pense pas qu'il y aurait le temps, il y a qu'à répondre fan nae, Ken Piana, moi, 2 mots par rapport à Ba Voice. Bon, na pesina no bonjour d'abord, na ba tutu, ba Zolanda Biso. Moi je pense que si on a kendo luka ba bibi na ba patwa nga za na terre te mais quand nous avons mouru à musique aux journalistes aux chroniqueurs aux on a pour nous ça ba information na ba internet na ba population ba bonne musique OK peut-être tuni ba musicien ya leader oyo tangi kombo lobi leader na bino asiliki po batunie soki disque ko bi mandenge nini otuni bango bon bozana okese leader azosilika soki batunie likambo ya disque wana eza makambo etalinga te tuna bango soki bakoko supporter pendant 30 ba fanda sans disque wana eza makambo etalinga te vraiment na répondre à ba question wana te. Donc voilà, allez-y comprendre. Donc tout ce qui est encore suspect parce que Ken Pianambi est allié à possible saut de voir Yokoluka. Bon baza mieux placé pour nous répondre à mais moi j'avais pas le choix. Faire une salle en kaka vu que eza actualité et le roman bobatie déjà et autres temps déjà partenaire téléphone à Yabatunia ça. On continue avec Manic de John et Ken Piana. La zone est sous Manic de John parce qu'il n'a gardé qui est. Alors Manic de John, j'ai le show à lobby que non yo herbe aux ala kabino n'a pas wata au banda koto nga fali. Manic na manoto nga fallait pas ina yé déjà na sollicité mbata na pas dans na manoto na Karine na manoto société na ebakiete peut-être bien monsieur pas Karine et monsieur Karine mtayebi na tonga Karine na tonga fallait pas Karine enregistrer ngatende na lubanga mamba fallait bimisate jour na yeba ke Sodom oyo Karine salelaka atiola fali mkolonga na to kabona yango na gangela na kata salon ngabiyo ndonde batapoto mdofunga miso bien boni mise bo salite tala nenga solo babwebwe za fanga bi Karine na benga ngayo sa pote déjà na ndako ngam na oyepa notre tie pa na kuna lingwala na cité na lingwala na bi Karine ti to sala mission bien yo za ko humilier fali ezamba no so ko tsanga na biso ba te tike fali mtakunda babia o te de John ezama tala kanga binga na mutawata te esira zaka na mutawata ezaki to vai na ndako Karine ache musique est-ce nga zaka attaché de presse awata est-ce nga bana olobela mamba wata prince azale émission ni na saila na lobela mamba wata ndena lobela mamba fali bala kisango banga aloba samba preuve biso to lobela preuve ndeni eloko kwa gel chose mukuse na mutu ya munene mosa ko sa mutu munene ndengwana te mosa ko sa mutu munene ndengwana te amona te kaza malformé mutu munene donc na ebité omoni mwasi soki ba bomeli pongam na omoni balo auta ozo de mangam na bomiango bala poto ngam na bomaki parce que cet homme l'avait sa femme aboboy mwasi na poto akimi mwasi na tikeli mwasi na bana 4
moi ndeko ya moi senda benganga na otanga communauté na question ya resa benganga bito aba pire na to aba ami abi de John tala makambo le kana foyer ndeko na boye na salela émission na otanga komo na lelo te na émission so na yo ki ozongi poto ti na otanga komo na ko humilier yo parce que ça papa zoba moi mobali na zongela moi sine na bana ba vertige à gel yango wana elo gel na kene wa gel na zolo bana azela azwa temps na ye baluga ba ozwa ye azwa na temps na ye ya oloba nyoso ya zoloba mbalo na bai na ochana sete atu na benji ba betaye na zone résidentielle ba betaye na zone présidentielle baluga ba ozwa Jaël ba ozwa e pété Jaël ba ozwa ya obeta ma ondimate Jaël ne ba betele a ondimate ba obeta ba to temba otala a ondima ye stratégie c'est soit maki o seka ki lobit a obeta ma yo ya zwa temps Jaël zwa temps ba to obeta ba ozaba mibali nga bota bana yo tsaki mwana za awa nga mwana nga za awa siko fo banga nani Jaël ba obeta yo zwa temps on song sate ba obeta yo ya ka métro o ya les quartiers o ya les balcons o linga abart o ya si a boîte o ike boîte baluga ba ozwa yo ba luka o déjà kutu nando ndeza na babali ya ko patrouiller yo ke moko ayeba ke longina o te bala kisi pene longino na photo babi yo abi ah ye yo nde akangi pene longino biye ye kutu na linga ko ye bate ya linga ko ye bakutu te ye kutu na linga ko yo ka kutu te ye ku baninga bachakata na se ye kutu kwa monelo ngina yo abi ndeka bi nga be o sepela makasi azwa tana ye vraiment donc azwa tana ye baluga ko baza déjà na terrain alors tout le monde a ken piana na zongelio au kendaka Angola na fali au matara ba jet privé bota ba image ezali parce que TV za radio te ba image ezalaka batu baloba mais le babi ke non ken piana au kenda Angola ya mpiaka ken piana au banda kotonga fali pa bon ke fali a pesa le côté ezala pasi pe mawa trop eza pasi pe mawa ya komona fio yo vraiment bapesa ye eloko na nzoto po ya aza nango déjà ya depuis kala alani non aza nango donc ozo comprendre lelo ekoma kaka motema pasi soki moto araisonne nga santé koma na niveau tel a raisonné 3 ans 4 ans après na ye kozala ndenge nini ezokomisa bato biloba naki Angola na fali nazongi na fali eza kutu makambo ya loba te soki lelo bato mosusu baloba ona ken piano otongaki osalaki boye bon yo na mutu bosololaka te depuis kala parce que nga na kabwana déjà na kata ba relation na ba Jaël depuis tosala kutu makambo ya héritier fifisi wa to sala télé réalité na fifisi wa nanda kwa Roger Ngandu wana nga na osala makambo ya héritier batu ba kofuye na YouTube ba hotela date ba hotela combien de mois na koti peut-être makambo peut-être ya fali ya oloba ba vérité sur fali na kokisi pas même une année na kokisi pas même 9 mois mais nga na déjà to kabwana ba 2 ans yango yo ye mwana na afinga sexe ya mama na nga ba audio ezali o kokisi ba ekende déjà ba une année na ndambuti o ya afinga pena sexe ya mama na nga en plus lelo na monia tika na bonga mana mwa muke na moi na chaîne na bangwana kaka bazui garçon mo ba benge soit avocat mais si avocat et ça linga plaisir ya komona yo omi bimise tant qu'avocat comme yo zali défenseur ya ba fio ba finga ka ba sexe ya batu comme yo ozali défenseur ya bana basi oyo bazo finga ba série ya batu kende porter plainte kende ko porter plainte ezala te kaka o avocat bimaki après stopper kende porter plainte comme yo za avocat ya Jaël kende porter batu plainte c'est que toloba bazana batu oyo ba encourageaka bango ba finga ba sexe ya ba mama batu na ba avocat ba na kati ya ba dossier ngo eza ba impolitesse c'est grave comment na mwana mwasi neti Jaël azofinga ba parents batu azofinga
ba famille à Batou donc Congolais ont trouvé Maramba Bongo c'est normal. Ndeko nanga Jaël, un jour on a besoin ya libala. Un jour on a besoin ya libala. Au final ki mama Roger Nganduti. Au final ba mama da yo soko beba ninga na mutu muke. Olakisi donc mal l'éducation oh yo ba éduquer onango. Ce n'est pas gentil. Comment na moi si pena ya âge oh ya zofinga ba sexe ya batu ba para batu bandeko ya batu. Mais non, luka oswana kanano na mutu o asundela o charge. Mobali na yo acha oze masundela na charge ya mwana otia ekimia o dérange kasiko mibala batu. Didier chéri bosola na mwasi na oko. Peut-être ba charge otikele peut-être ça la mal à l'aise. Je sois charge na yo. Biso tout wa mibali to supporter ba charge na biso. Yo sala guerre na mutu asundola o charge. Ko sala guerre na bato msute. Yo moninga pena na zana ten ya koya na répondre Jaël soit na finga famille na bango. Na éducation na na osala ngote. Nani loka piana we mani. Omoni ken piana asa papa abana responsable. Stoye bien. Ngai na mama abana na responsable. Bato bazota mwana nzela bazo déstabiliser ba cerveau na biso. Omoni ndete za bato bandi préparer rentrée scolaire déjà. To bandi ya ko kino futa ba compte. Parce que qui chasse comme avant moi na soit plat to comment on a place dans ba école. Mais yene ezana ebite ka on a place dans école mo. Je suis désolée ma chérie. Ngai na planifié le déjà. Nga na tiki temps au temps. J'ai na tiki le temps au temps. Na tila kona se na tila kona se mbalo pa na tiki le temps au temps. Neti Barigen Ngochima, garçon de Paris, papa na Kenya, ana kina osala ba chantier na ye. Obano loba neka ba n'importe quoi, ba otaba choisi ba osala ba cop na bango. Ba otala ba bibishi esanga, ba condoléances na famille esanga, ba mama matanga. Total ya na Viviane Nzumba. Ya Gabi wa Belo la princesse en tout cas na ben ke ya na ngai, la dame vraiment donc moi ça moulai ya munene donc ya Gabi wa Belo. Na autre anniversaire na le 31 na bano Jaël na tikeli autant na nga na fingote na lo bano swelote nyoso zo lo ba so tan o lo bango boma nyoso na ndezo matisa mafuta ba ozwayo ko ndi matembalo mamba osalo ndi mate Manike bango ba na avocat na bango déjà tout monde na ba image que non ba na ba avocat yo simba kombo na bango so yo simba ba ti avocat na bango wana nani est-ce que avocat na bango wana faux avocat na bango na benge faux avocat les avocat na nga yebi avocat na ngeza na par question par signe de respect notre ba avocat na nga yo kanisi makambo nyonso na sala 4 ans de prison na prison mesure des parents 4 fois na kozanga avocat na tuteur bamba na avocat na tuteur Maintenant na kola avocat pembeni na tuteur nanga pembeni. Tuteur nanga koma nani? Avocat nanga za nani? Tango kutu faire akokinga ite avocat bibi kapinga okokanga. Na olganga ngoma ka tango faire akokinga na kota ngengere chaque jour. Yo mambando sanga ngenge. Tango faire akokinga ta avocat bibi kapinga okokanga. Obe avocat nanga za nani? Obi avocat nanga komoni nani? Ah mais c'est là. Na habité na opesa mbote na maître Chena. Maître Chena na pesi mbote na opesa mbote na maître Yves Matadi. Na opesa mbote na monsieur Claude Baluma le bâtonnier du Congo. Avocat. Ah bah ba derrière. Avocat Keba na yo. Na kebiso na ki avocat na okende ba chao na yo avocat ya lipa nga ba avocat na nga ba lataka toge yo ba avocat na yo eza la pesa mote na maître Jean-Claude Mbaki. Voilà donc on continue donc nazongi na kempe. Wali ba avocat na tangi. Oui. Mutu avocat ba Yves Matadi napesi mbote na maître Yves Matadi napesi mbote na maître Jean-Claude Mbaki yo avocat napesi mbote na Claude Luma le bâtonnier du Congo et bâtonnier zana mokonzi ba avocat nyonso ce qu'on attend commoner na net c'est qui tout cela bien
yo za avocat omamba komo nga na tangi yo kendo vérifier ngo na la liste no ya avocat mona avocat no lipa wana okoma manteke pa na nga amoni Jaël ngai aux avocats soki ya bibi soki ya ma mission na yebisi Jaël ba obeta etant eswam na tikeli eta baluga ngo ba de na terrain ba soye makasi tango wana nde na olinga na yeba yo soki représentant na baronini soki osala serment na baronini nga na oyeba yo na pesa mbote na maître Chena auto sa serment na baron Matiti na pesa mbote na maître Alain Lumbala ya omoni mamsele kana bu jeunesse moyen lo bango te internet ezaka mal interprété mama bakokanga ba avocat na zana makasi mingi ba parquet ko samba ngande kana nga changa na kasho na koka kasho mais to comme na parquet on a comme prêt pour la révolution pour na ebike camion jeter na porte on se comprend Manique de John na ngai na procureur mbati bambote na bango tout Manique de John na royoko lobi na ozongeli eloroma o na mona o esalanga pasi à propos ya ba titre ya internet photogrota parce que ba image ezali au patch RFI atia que non Ken Piana ana sida Manique de John ozo courante oyebi to mona titre wana parce que to ba to déjà na kati ya YouTube total aka trop to yebi que non ba coach bolo bazong sibwe parce que ya onde mtesa makambo Manique de John moi deux na ebi ke petit na nga invest na petit na nga Naomi ba na ngero wana ba lisi batatu Ken so azan sida azanga kilo ko finga Ken pacho to ebi ke ana sida bo muto ba wela ne mosa kotanda Ken ne muto linga na tanga ko mte ponga na tanga na nga loko aza PV ya Ken moyen mo tanga kombo ezate a PV pena ya Ken akota ndako nde to baba kota ndako azana ndako bawela na pacho mwasi makasi nani moko pe chroniqueuse moko pa bimana ye azaki na internet mais bana basala opération e pa koti ndako l'information non bimana na garçon akota ndako wana po mwasi sa kufa mwasi bawela na pacho akufa déjà ucho kufa omoni pacho na chai déjà na mode d'avion sozozongisa ye ozongisa pona nyokola ye alobaka tonga ndako na tambola na mama olive otambola na mama olive ozana nini otolalaka na bahotel ngenge ndako tonga lalaka ngoti oye pourquoi lala te pas azana moni coupe na mobima bazana moko kaka bi azana ngote po yaza mwasi mabala mais semence ndi dibumo bimisi semence à mabe aboti nyoka l'enfant qui bave c'est l'enfant qui dégage un venin. Moi, on a les bébés. Banana kalawano bon, on a ma banga. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'a na grâce. Et on va regarder banana wana bandako. Dans l'Ancien Testament, ba boma banana na mabanga. Moi na ma bé, so boti moi na défaut ba bomi na mabanga. C'est que maman za na semence ya ma bé. Na loba ki on ba na poto na s'adresser na bibi. Oyo azongo mabeso ngo mabena ndenge na ye bibi afingi bana nanga afingi babia bibi asana mwana ya kizengi afinga muto akota déjà mabele ngana yo nani a perdre na temps yo nga sina lela pota nange koma okauka pota nange kauki 4 ans tana okende suna leli mukeso e kauka le fait nazo tanksa ma ya miso cicatriser pota nanga ya babia mais yo ya mwana ya mwasi ya kizengi baola lelo ye nanu tante zoba ba otia bazemi zoba po aza zoba na yebi na comprendre tani ditia benga na yo mobali na benga na yo po bota imona ya kizengi amona ke mwasi abotelinga mona ya liboso ya zoba bo bibi elexi ko akindoki na balube ya mabe webi ngana ndamu mulube ya mabe ozana semence à sorcellerie na kati na o okobota mona ndenge wana te na âge na yo soit disant ozana âge yo zana Pacho RFI azaka mbali ya bibi sikonde basala assemblant esala bondeni po balala déjà bango mbale Pacho RFI na bibi bolala c'est Pacho RFI otambola mama olive bibi yo zaki limbele na ye oyaka émission awa na vivi ozaka limbele su ya mutu musuto otanga kombote yo place nyoso yaka okisa na limbele parce que yo zaki limbela Pacho RFI ta botala na misu keno mobali alala na ngai na mo sala assemblant